à faire sujet qui songi à Gomez. Pour nazoloba bien, ngai na bando kanchaka kanga mona zaka songi. Toni to kotana no épisode o ya Gomez. Gomez to munu sa ki okene koleka et pas des mères pour s'exprimer par rapport à matongi o yo tonga ki bayaya na yo bande kono ya basi et tout nenge zala kaka. To moni pe nenge pe s'exprimer pas des mères. To moni des mères après na landa ki mission parce que ne za boy to na batu musu pe to ngana biso tala bango te soko sentir que ba analyse on est trop bas. Tout à l'heure, mais un moment, et c'est dans tout à l'heure, pour tout à l'heure, notre différence, il y a qui intellectuel, il y a tout comme ça, vraiment analyse, parce que moi, je trouve qu'il y a d'autres personnes qui ont ça, béni, sur les réseaux sociaux, le français, oui, le français, qu'on est malika, mais ce que est-ce qu'on a une analyse, une faut comprendre que les cambos, ils sont partis, puis, tout à l'heure, français. Parce que moi, je trouve que Gomez a sali Gomez de un d'abord tu na yelo maman direct ko fona za direct oza mutu pena na yebisa bino na vie ozala na mentor c'est très important parce que la qualité de notre vie dépend de nos mentors to lukaka to zala na ba mentor parce que ba mentor wana ba sungaka yango la qualité de nos vies ça dépend de nos mentors c'est trop fort so au moment où tu as un problème, au moment où le problème est la biso, ma mentor va sur la biso dans orientation, que est le co salate, et le co salé sopayo, et le co salé et comatisayo, tout est coquitisayo. Moi je trouve que sortie médiatique, non, ok, ça n'a pas de mère, c'est trop nul. Parce qu'il n'y a rien de grave. Parce que mon tour est ça tongi à s'expliquer. Ah oui. Parce que audio était 2019. Audio était 2018. Ceux qui voient na yo mtoloba qui ezaka voient na yo. Parce que audio ya mutu inspirarate, audio ya mutu voix ya mutu lobi na kati ya audio inspirarate. Ato loba ki yango na omoni audio ba biniseli ki bien na bouté. Vous pensez que zaki audio est le même jour wana. Audio ya mutu ato binisi yango na osaki yango na 2005. Ceux qui mutu wana bomba ki yango ekozala kaka audio na yo. Mutu atongi a s'expliquera te. Mutu atongi a se justifier te, mais mutu atongi a s'expliquer na bato atongaki. Bon, toke na parenthèse ya ko s'excuser. Gomez, Simeon ayaki avant makambo nyonso esalama na réseaux sociaux, Simeon ayaki. Ayebi sur Gomez na pe sur 3 jours. Gomez n'a pas sur 3 jours. Il y a qu'à senga si la pardon. Il y a qu'à senga papa et l'homme pardon. Pourquoi bah l'homme papa et l'homme parce que yom to ça que papa l'homme fingama. Simeon s'expliquer la vidéo na Simeon va ça la sortie médiatique à boire comme audio. Gomez Simeon a fait ça qu'en 3 jours. Oh il y a qu'à senga papa et l'homme pardon parce que yom to ça que papa l'homme fingama. Senga si la pardon parce que yom to fina ki si la après ko fina si la ton papa le mba réagir te yango ça que papa le mba afingama mais oyakate oyakite o kanto ko dire Simeon ayo ko luka buzz au moment où yom ko yebi masoni no sola ki osola o moni ko Simeon saluer ko muto ayebi sima mukongo na banga ye o moni muto ayebi sima mukongo na o banga ye babi muto ayebi sima mukongo na yo banga ye ngate malika Muto ebi sima mukongo na yo il faut bangaye. C'est très capital. C'est très capital, c'est très important. On a la manika très bien. Pendant l'oba. Simeon oya sali. Parce que tant après c'était 3 jours. Au contraire ko yeso ko comprendre que on a ba matongi o tonga ki ba ndeko na yo pas Simeon. On ne comprendre directement. Ah, Simeon d'après 3 jours, boy. C'est que son a salé en côté, ma belle, koya, parce qu'à promettre qu'il n'a qu'un, ceux qui ont eu aussi un pardon, la bâtonnette na koya. Le lot, c'est qui papa l'homme, I'm sorry. Le lot, comme il papa l'homme, mon papa, I'm sorry. Mal, elle va pas comme moi. C'est un canal. I'm sorry. Mais c'est que le Simeon, il s'est ça là. Simeon d'après 3 jours, boy. C'est que son a salé en côté, ma belle, koya, parce qu'à promettre qu'il n'a qu'un, ceux qui ont eu aussi un pardon, la bâtonnette na koya.
Lelo sengi papa Lombe, I'm sorry. I'm sorry. Lelo comme papa Lombe, mon papa, I'm sorry. I'm sorry. Those are not one, I'm sorry. I'm sorry pour. Papa Lombe, I'm sorry. I'm sorry pourquoi? Yo be tongité. Yo be lobi makama bete. Yo lobi te. So I'm sorry pourquoi? Pourquoi I'm sorry? Donc bit I'm sorry ko sala nini? Bit I'm sorry. Yo be tongité. Yo lobi mabete. Yo lobi ke redi sila. Yo bi ke papa Lombe ta senga ki yo. Yela biso ko raison pourquoi I'm sorry. I'm sorry ko sala nini na kata makambo yo. Bo se so I'm sorry. T'es en passant toi la prompte. I'm sorry. Lelo komi ba to I'm sorry. Yo ko na I'm sorry lelo te. Yo ko na I'm so sorry te. I'm sorry lelo. Yo senga désolé yo te. Yo sa Lombe za idira. Yo boira makambu tout kitoko. To sa nini bébé. I'm sorry. La linga malika la tsina. Mais c'est le loko Simon et c'est que ça là. Na vie. Bible mtoye bisabiso, l'humilité procède de la gloire, l'orgueil procède de la chute. Bible. Tala, na makambo nyonso yo. Na makambo nyonso bongo laver pour Gomez siko yo te. C'est pas encore le moment qu'on laver pour Gomez. C'est pas encore le moment qu'on laver pour naye. Non. Gomez beaucoup laver pour ne siko te. Beaucoup laver pour naye siko te parce que tous on a besoin d'explications claires. N'a pas point sur les i. N'a pas point sur les i. Il faut pas expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé pour Amuso Sosori Bima. Amuso Sosori Bimindeni. Tu as besoin de comprendre. Il faut te comprendre. Nan ma kamba main noire. Li kambuna main noire. Tu le retrouves comme main noire à Bimaki. Lelo. Tout le monde. Osons comprendre. Amuso sori lelo bimi après avoir commencé l'audacité nyo soza na ngwana ba pete nyo solata ki na mapeka ba yo ba lobano likambute yo madame yo boye est-ce que le longo s'excuser non ko s'excuser c'est pas encore le mois de ko s'excuser yo faut zalaka bongo yo ko senga pardon te au moins match ngo combien 1-0 est-ce que tu 1-0 na nuté bino wana na 0 so na 1 déjà donc comme tu na 1 bino na 0 donc faut si la mabo ko tu na 1 bito comme 1-1 faut si la mana dossier l'humilité procède de la gloire, l'orgueil procède de la chute. Biso to sengisi la pardon te biso problème de monsieur Zaika to ba main noire audacité oh yo zoaka ko manquer si la respect ne biso o to zaki nango posa to yeba c'est tout. On sait la pardon. Nous, on s'en fout. On n'a pas même pas besoin. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Namuto a une humilité. Oweli ko senga bango so ba pardon, oyo ko senga ba yaya mwindu ba pardon, oyo ko senga ba président Lombe pardon, oyo ko senga ba tunyo sono ba pardon, oyo senga ba pardon. Tandis que Simon a préféré kio, que soko sengi si na papa Lombe pardon te na ko ya. Omoni pese orgueil memi yo, parce que soko bima to senga pardon. Makambo nyo senga ezalati. Wana to ngato condamner Simon te yo senga o pese ki muninga 3 jours, muninga leka sengi pardon, mais pourquoi bimisi ba audio? Mais le coup, ça qui orgueil. Il y a moins de celui qui est Simon. On sait qui orgueil, ma chérie. Le nom de Seigneur papa Lombe, I'm sorry. Liga I'm sorry. Liga I'm sorry de bomanga. Liga I'm sorry, I'm sorry. To Seigneur ba péché ngaba I'm sorry. Ozo Seigneur ba to nyo so ba I'm sorry. Boni ba olindi sa okaka ba bandeko na yo. Mutu nyo sa tonga ka demera komio lelo. Moutine sa tonga bino bokolo babongo tike moutine sa tonga ka Simon makambo yango Simon tonga ina yo ndenge ni Simon yebaki ke yaya munda benga chiyo ndenge ni Simon yebi ke grâce nous a banda ko benga bengona ba anglais na ya mikie ndenge ni Simon yebi ke président Caleb benga chiyo pa yebi ke yo faut me demander dinana et faut me demander Sarah
likambo yango yo mama na likambo ba to vandeli mama na likambo to vandeli yango yo toyoka asala na dina na postara masala na epoque na utaki pebaki ke yaya munda bengaki yo ndenge nini nsima oyebi ke grâce luzo banda kobenga benga na ba anglais na ya mike ndenge nini nsima oyebi ke président Caleb abengaki yo po ayebisi ke yo fo memande dina na fo memande sara masala na dina na po sara masala na epoque na utaki poto yene moto azalaki na succès ndenge nini nsima oyebi yango oui effectivement batongaka bato mibale mais mpona ya kotonga na mutu nani abanda sige eza yo parce que baaudio oyo ezoloba eza nde voi na yo ma chérie baaudio oyo ezoloba eza voi na yo soki yo komoni ke nsima aza mpe na mutu atongaki mpo biso ata nsima atongi mokimbo betali biso te ata atongi sila aotonga sila soki yo opesaki ye opportunité soki mpe baaudio wana mpe ezalaki ifa kobimisa biso mais sauf ke oyo biso toyebi nsima ye atongaki na yo parce que yo nde moto banda okende vers nsima yo mpo oke kotonga na ye oui parce que nsima yo ayebi na ye makambo wana te nsima yo ayebi ndeni ke yaya mwindo abengaki yo ntango sila akendaki parce que yo nde moto banda koke tonga na bango c'est parce que tu es fausse c'est parce que tu es fausse oso otongi ma chérie wana mpo tosala sorti médiatique te Gomez soki ozalaki moto ozali na bamanteur ya solo ozalaki mpenza na bato mpenza oyo baotali so mpenzaki te eloko osali shoki mpe bandeko na yo mosusu ngai na belvi tozala suke poani mpo amonaki na to ngai amonaki na to ngai akoya nde kozongelanga mpe fois avanda na ye arefléchisse ata atala mpe nsima te yango avanda na ye nga mpe naleka nasenga pardon elongolanga mpe malika te elongolanga mpe mania te naaka malika mania mais nasenga pardon parce que na reconnaîtaki ke natongaki c'est tout basorti médiatique oke kosala ya likambo otongi moko te otongi ebele mpe mokili bobimba katikati ya bacomédien kaka bacomédien to makambo oyo ozala puissance obimisa baaudio ya Simeon tata obimisi yo moto bande komemela Simeon makambo le problème eza yo moto bande komemela Simeon makambo yo moto bande komemela Simeon makambo yango wana esali ke botonga na Simeon makambo nyonso na oyo ebimi na kati ya audio eza yo moto omemeli Simeon parce que Simeon andoyeba te bato nini babanda kobenga yo yo nde ozalaki soki bato babengi yo apo yo okepesa okememela Simeon rapport ke tala kuta etala abengi nga ozalaki vrai envers bandeko na yo balimbisa yo mayebaki bozasu nde bozalaki te surtout yaya mwindu bozasu nde bozalaki te bosala biso basembla na bapage bozopostani mais bozasu nde bozalaki te parce que motu nyonso omoni eza na bato misusu bayebaka sansa kotonga te parce que lisolo mpe ekoma mpe kotonga nakoki mpe kobeta lisolo na Nadège Moyo ezalaki kotonga te mais tobetaki mais de fait que Nadège Moyo ake kointerprete ngo na manière na ye ekomi kotonga mais oyo toyoki na baaudio ezali mpenza kotonga ezalaki obeta lisolo te eza otonga parce que osali yango ya une fois te osali yango ya mbala ebele oyo ozalaki na motu nyonso obandaki koya kosenga yo otiai na casting obandaki koki kotonga po evanechemema kokondioni mpe abimi siko jenema kokondioni baaudio oyo bayi baza nango ya yo Simeon mpe ka moto apesi bango nayebisi ya bino baaudio ezali ntonga naoloba bino ke baaudio eza ebele naolobaka na ngambuka ya Simeon te jemima kokondioni alobi ke oza songisongi otonga bacomédien est-ce que oyo jemima alobi eza mpe ka Simeon moto apesi ye maloba analoba to baaudio oyo yaya ya jemima na nsima ya telefone ya jemima azoloba ke bia kutu naza matongi na ebele est-ce que eza mpe ka Simeon moto bakani mama ma chérie bayaya wana nyonso baolimbisa o me bozasu nde bozalaki te po tongi bango mpe bele omoni mpesi orgueil emema motu omoni mpesi orgueil ememi yo ma chérie mais stila oyo balobaka kaza mabe depuis mokili ebanda na toyoka audio ya stila otonga te mais ka bato bazalaka basantu bato tomonaka baza malamu bango ka nde tozokenda koyoka bango kotiokotoko batongaki sila basalaki sila ekendaki ezongaki demer na analyse na yo olobi ke
Simea touché bino pende choqué bino tina konza tina Karine pala. Choqué bino tina mitema. Oya. Omoni place orgueil memio parce que ce que bima to singa pa. Ça on pose na le banon ndambo. Na bo ça chapeau par rapport à respect. Na biboye. Partement Allemagne le babi ke président Caleb. Président Caleb. Nalbert Likambo. Babi ke balobi ke président Caleb abondelaki Gomez pour que go jouer na Nigeria soit disant quoi Sarah ayutaki poto kana succès. Soki kutu grâce le zolo mutu aloba anglais. Ba bengi anglais à grâce le zolo, ba anglais à mikie. Et bon on comble plus fort Sarah Massano na yoka était l'anglais té. Sarah Massano na yoka en anglais té. Ata hello, I'm fine and you okay? I'm 60 time. No. Stand up na yoka té. Soki tu Sarah Massano na yoka en anglais té. Now grâce aux autres, hello, my brother, my friend is a friendy. Toyoka ya loba anglais. Na réseau social joue en anglais. Si que Sarah Toyoka en anglais, t'es président Caleb. Si que tu vois que rebond de la Gomez, bacha Sarah jouer kuna na Nigeria. Anga jouer na mnoroni pas Sarah ba tongende ce que somo. Pas grâce écoute le anglais, ba sokoli grâce de la tête aux pieds. Ba bon on a français de la tête aux pieds. Ba sokole qui des fois ba sokole qui mo pakati, ba sokole ba mutu, ba bi nyoso ye. Nigeria tchela mapeka makambutu tout kitoko c'est bon. Grâce ils ont le anglais. Grâce que ba sokole aza victime. Pas grâce à mon anglais to yebi sans polémique. On va comme ba Gomez au poso pirande Canada pour ça le ba ba musu ba pexanga. Si ça dépendait que les gens n'ont Gomez, Silama. Il y a un bateau qui analyse dans le côté, le Silama. Pour y avoir version, il y a grâce bien. Pour y avoir version, il y a grâce bien. Donc le roi grâce à Yoko Sony, il peut y Sony. Le roi grâce à Yoko Sony, il peut y Sony. Quand ça va semblant être intimidation, c'est Keba. Amuso soso, il y a un sénat qui n'a pas Joana. On n'en a pas besoin. Ngai en tant que camarade on n'en a pas besoin de musoso rien chez la kiwana. Mon musoso chez la grâce à notre boyango. Na besoin de grâce pourquoi pas le président Caleb non on partir. Non on partir. Memio parce que ce que bima to singa pardon. To nga deme okolo batike mutu so tango te ko yeba ngonga te ko yeba mukolo. To ya gabi trop c'est trop. Mais pourquoi na trop c'est trop? Il faut vous avoir des fois ma casse papier le me fallu comme bâtisse la se comporter comme abe binonio so bokita na était même pour na bateau ba pembe no ba peso ba e ba ki yaya munda benga tiyo pasa wango nenge ni sima yebi ke grâce nous a banda ko benga bengona ba anglais na ya mikie tout on pose grâce nous a ba anglais na mikie mais tout le monde a Zanter, tout le monde a Amadi Swami, tout ba Walter, ba Ebede, ba Ojubuke, ba Ini Edo, ba Rita, ce qui peut être Dominique, ba tout en Nigeria, ba Riti Kadiri. Ba postake ba solo en anglais. Ce que tout grâce, écoute, vous en anglais, mikie. Et bon, ça va, vous en anglais ni. Président Caleb. Président Caleb, point ni, n'habite pas président, bon, ba pété comme aussi la bino, ba vambo le président. Président. Bah peut-être moi c'est non avant pourquoi complètement ni beaucoup lata pour moi on a un monopole on manque de respect ça va manque de respect moi comment ça va manque de respect parti grand de courage avec le président Caleb à Benginga to que loko pas malika ça déjà souka to kango ndenge ni sima yebi ke président Caleb a benga ki yo pa yebi ke yo faut me demander dinana. Il faut me demander Sarah Massel na dina na pour Sarah Massel à l'époque on a uta ki poto yene mutazaki ya succès ndenge ni sima yebi yango tum to ndo mi sima makambo yango sima tonga ina yo tout ça analyse mon simple et quoi ça malika te ndenge ni sima yango yeba ke Sarah Massel a uti poto ndenge ni sima yango yeba ke papelo et papa président Caleb à un moment donné entre parenthèses président que somi yeba ke oza président Caleb sera ba robot kibo série ba robot kibo kibo apusa ba joba
Président Caleb, les tous sont beaux, ça n'a pas besoin de soutenir président. Ah, président. Président, il sera un robot qui bon. Série Mélina a joué un rôle la prophétesse. Na Simba Bino. Série Wana. Série Charlène Benz. Bon, bouger la TV. Série de que Caleb chaque jeudi. Mets ta confiance en l'éternel. Ne t'appuie pas. Et en sagesse. Dans toutes tes gloires. Ce qui peut dire le français Wana. Série Wana président Caleb. Série biso do kim to ta église do zon anda pour dimanche pour toute la rediffusion il y a Sinark. Voilà Charlène Benz à Tondi. Thérèse à Tondi. Hein? Série Thérèse à Tondi la TV. Série Julien Tondi na TV. Série Makuba Tendi na TV. Attends faire que na poto na société comme les anagno. Maman Moulopo. Série moi Moulopo a Tondi na TV. Série Wana. Attends la société sous moi Moulopo. En manquant un respect. Série Wana. Série tout le monde a Tirbo. Il a amené les boys. Série Tirbo. Président Caleb. On sait la Sinark qui était. Sinark Braza, Sinark Angola, Sinark Lubumbashi, Sinark et Tambola. Dans les Sinark qui étaient là, on a ignoré Sinark. Rêve à battre belle contre Sinark à l'époque. Bah jouer à quatre jouer en France. Série personnelle maman Déborah Tikabiso. Charlène, voilà, série Charlène on jouait qui Noki, Mamie la chatte. Série Mamie la chatte. Président Caleb, Nigeria Kaka. Nigeria Kaka toka e bébé no Djibouti. E bébé Kaka. Au président. Président a tout mis en caca. Beaucoup fait na Nigeria. Et là, nous avons fait la kuna na Nigeria. Vous savez, ça qui n'a pas donné beaucoup fait la kuna. Pour la moyenne, beaucoup fait la kuna. Nazo Lukati, si on a la gauche, na droite, ici, na l'ouest. Et là, vous avez fait beaucoup fait la kuna. Beaucoup fait la nini kuna président na Nigeria. Vous avez Gomez, vous avez Mabino. Pour Nollywood, vous avez Boleka. Et vous avez ah, nous qui le monde a tout le monde a donné Nollywood. Nollywood est pique, Nollywood normal. Tout ce qu'on a bon à binoter. Parce que Nollywood ni au bino bolé kaka. Président Caleb si au Benny Gomez. Simon et Bandeni qui au Benny Gomez. Pour autant, un manque à respect à ton égard. Il y a un manque à respect parce que président Caleb m'a ramené au sein de ma boque, m'a tenu à sali en côté. M'a ramené au sein de ma boque, et 5 ans qui est au Nigeria, et 5 ans qui est Poto, et 5 ans qui est qui Sasaka, à Lemba, Salongo, à l'époque. Tous sont bannis en route, bannis en intérieur de la français. Président Caleb a bougé na lemba d'accord qui ça m'a dit que n'a pas sinarté. N'a pas moi mais mets ta confiance en l'éternel. On va dire Tropicana, on a somme mon président Caleb na Tropicana. Boy na Tropicana. Avant Tropicana quand est-ce que la numérique biso ba mourir ba tolinga TV bana bo mwana. Nga bana TV bana 10 ans. La linga TV. Donc na yebi TV que yaya journaliste les gars boyer yaya utaka boyer na bi groupe bandaka koto zonga koto. Donc obuka na to de quand ta kala na mama bokango. Ce que président Caleb au coup fait la ni pas Gomez on dit que Sarah Masiala. Ce que Sarah Masiala na yoka na anglais, na bi ça sans polémique. Ce que Sarah le anglais même ça na yoka ça en anglais. Banda la banda au théâtre dit non yoka Sarah en anglais. Ce que le anglais, c'est une bonne chose. Ce que Sarah le anglais engage rôle ni. Rôle humiliation appelle ça black. Rôle humiliation appelle ça black, black, humilier nation. Artiste mouné de le roi black qui jouer ses rôles, il y a Bena et Bebio. Ba beta black 12. Il y a 12. 12 ba beta black. Ba beta black 12, ba qui jouer ses chimène, sur ce chimène ngani chacha. Ba l'accès d'abord hello, Ankani 60 time. No, ewa www. Bah là qui si moi on a www. Parce que là vous savez bon là ça black www. Www vous savez ça bon là ça black c'est pourquoi. Yaka Vanda. www. Bon là ça black c'est pourquoi. Bon il milliers black bon jouer ses rôle à Tonda. Il a joué un rôle à Tonda. Nathalie film à Junior. Tonda. Oh de la honte.
Rôle de la honte. Rôle à Tonda. Dans le bureau la Tonda. Qui s'en souvient de toi? Nazo matabino ouais. Sarah Masiala na yoka en anglais, te dit nana pe na yoka en anglais, te na yete so balobaka. Balobaka? So ba ko na commentaire, ba pe bat ba ko loba, ba na yoka ndeti. Na bato ko ba anglais, I will stand up, you will come, you 6 time. Toyoka koute. C'est que tu grâce le zolo le ba anglais ba tongi et pas si meilleur. A combien plus fort que tout ça, mais c'est la rapport la poto. So babi be président kale ba ndeko yo bonde là. Babi président Caleb au bonde là qui kuna pona bacha bino na film. Eh président Caleb. Président Caleb au joie m'a mis la château, m'a mis la château, Karine Massamba. A joie rôle il y a bondo qui sera na somo beti bondo qui koto pe groupe franchement ba beti pe le sang de Jésus. Personne n'a mais Kiro. Serait le sang de Jésus. Mona ba Niger ba wana zaka karashika biso de zo longole lokwana. Qui n'a dit belle époque à Karashika. N'a dit belle époque à Karashika. Il y a RTV, il y a chaîne où il y a papa ou comment il y a politicien ou à quoi proposer mon bandit. Pourquoi il y a un papa ou ah la bosse ça ni comme il y a. Ton papa. Si tu dis que yo président Caleb Ogene ko bonde la Gomez pour acha Sarah Masiala pour Sarah après ka poto. Poto Sarah Masiala na tourner j'ai un rapport ni. Poto ya Sarah Masiala na tourner j'ai un rapport ni. Sarah Masiala en anglais toyoka été. Grâce que toyoka en anglais. Toyoka pe na ba relation na Nigeria mususu. Mais ba tongi ba anglais na mike. Parce que anglais minene obi bo tourna ka eza wapi. Fait tout le monde dans Hollywood ya solo. Hollywood peut-être épique. Parce que nous avons notre traduction peut-être français et anglais on a français. Top potan on a français. Pas peut-être lingala ya mususu top potan on a français. Tout ce qui est complexe, s'il vous plaît. Tout ce qui est complexe. Tout ce qui est malika. Ndenge sima yebaki ke yaya munda benga chiyo. Ndenge ni sima yebi ke grâce nous banda ko benga on ba anglais na ya mike. N'est-ce qu'on a dossier kutu oyo. Ya grâce nous banda benga Gomez. Gomez agoko samokili mobimba ayebi nie nde bakoma ki na contact na grâce. Gomez tokosa biso mokili mobimba tokosa na biso mokili mobimba mais ba conscience ta biso tokosa ngote. OK tokosa réseaux sociaux no bana kosa ba simeyon okosa bango pe bongo mais oyebi vraie version ya yo na grâce. Donc voilà droit yem saka bango ke te neto kutana na grâce na contact et bika biso mibale. Donc yo encore ya loba pété ngape na silama tala silem sa batu na si on entend grâce que grâce à comme la grâce à surtout qu'elle a été oyebi grâce à surtout qu'elle a été oyebi tu boko la contact oyebi petit na senga numéro mta liboso vanda kinga silama paso matsinga ezamabe na place ezamabe te bochaka na mi silama na mi vandela kinga na mi silama o comprendre na place ezamabe te na place to pesa biso accès pa na ba voisin de bazwa matière bo éviter pour un personne monopole grâce na ko benga rapona na ba anglais na mike yo ba black anglais minene da yebaki au jouer ces rôles humiliation. Pourquoi artiste monene le roi black mutu ba boaka ligne black ligne noire mutu ba boaka to zata to vala na complexe ya na moi c'est moi na biso traumatisé en France na biso lelo okenda ko humilier na Nigeria afuta bien na ye moko afuta séjour na ye moko afuta go pass afuta ba transport afuta la colère joari ala ring joangi ou joajani joari jiji joari jiji lalo joari ali raison man joari au lieu ça black man joari jali Jolly, Gigi, Jolly,
Jali jala. Jali jali jali. Jili jali jali. Oi milia mwana na réseau. Na lila rija jalija. Ayoka ja. ndenge nini nsima ayebi ke président Caleb abengaki yo mpo ayebisi ke yo fo mema nde dinana fo mema nde Sara Masela na dinana mpo Sara Masela na epoke wana awutaki poto ye nde moto azalaki na succès ndenge nini nsima yo ayebi yango oui effectivement batongaka bato mibale mais mpona ya kotonga na motu nani abanda siche eza yo parce que baaudio oyo ezoloba eza nde voi na yo ma chérie Sara Masela bato otine poto na yo sokoluka vi na ye lokwa afi nyonso président Caleb soki na mposa kokende tourner na Nigeria fa kokende oka yo moko s'il vous plaît président fa kokende oka yo moko na mposa okende omemanisa nani nkolo omemisa nani kone nani Sara Masela nkolo peut-être Sara kuna kisasa ayebaka ne Gomez te batourna pe te baleka nzela moto poto Sara azomata na azokende na bashid azoluka solution vi na ye afungola boutique aluka éducation mwana ye peut-être Gomez azali na kuna na Michoacana na Michoat na Machuku akona Machuku baluka se positionner parce que Sara déjà ça bana makamne mususu na bien entre parenthèses président Caleb alobi que président Caleb abengi Gomez bacha Sara oti poto a joué na Nigeria. Na Nigeria ngo bato faut ba utaka poto. S'il vous plaît. Bato faut ba jouer na Nigeria, faut ba utaka poto. Ba kena na poto te ba la droite. Ba kena na poto te ba la droite. Arrêtez de blaguer avec des gens s'il vous plaît ko. Votre mo bato ba biloko te. Bouti grand complexe. Peut-être qu'il manque à respect dans l'égard avec le président Caleb. Il manque à respect. Il manque à respect dans l'égard avec le président Caleb. Oh. audio oyo ezoloba eza voi na yo soki yo komoni ke nsima aza mpe na moto atongaki mpo biso ata nsima atongi mokimo betali biso te ata atongisi etali yango biso te nsima ya tonga te toza na biso kuna nanu te en passant. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. La répétition après-midi. On n'est pas dedans. Si mais atonga na bana bata tondangani. Atonga teto zate. Sila, atonga sila soki yo pesa ki opportunité. Soki pa audio on pesa la ki fa ko bimisa biso. Mais sauf que o biso to yebi. Si mais atonga kina yo parce que yo ne muto bando kende vers si mais ko ko tonga na. Oui. Parce que si nous yebi na makambo wana te si nous yebi ndeni ke yaya mwindo abenga ti yo tongo sila kendaki voilà parce que yo ne muto bande ko ke tonga na bango c'est parce que tu es fausse voilà fausse bimi c'est parce que tu es fausse oso tongi ma chérie on a poto ça sorti médiatique te Gomez c'est un pardon flama toko zaki muto zaki na ba mentor a solo zaki pena na batu pena o ba otali so penda ke te eloko sali choqué pa ndeko na mususu nana belle vie to sa soute poani po amona ke na tonga normal kaka amona ke manya normal kaka bozala te ya sikezate normal kaka bozala te ya sikezate mto akufa pe te obalo bota Victoria makambutu kitoko la maman de deux fois mère Taylor Victoria c'est bon bozala pe te elo asikeza pe te bakambu pe funga ba papa paradia linga ko ka kitoko tilelo likolo ngo bakele pe sous guerre oh ya ba ma bela ba ki ba guerre ba fie bela ba ki ba guerre ko benga mobali bo guerre azala yo ya bosola te normal kaka komi yoka kuna atonga ye akoyende kozongela na deux fois avanda na ye arefléchisa tatala mpe nsima te yango avanda na ye nga mpe naleka nasenga pardon elongolanga mpe Gomez yo yeba anglais mpo banda kofingaka solution na baanglais na ye ndambu ma chérie okisongini yo oleki na nga donc so bayeba te biso na arrange yo oza numéro 0 la suite tokona partout yo nga na yo mpenanga na écart na yo makasi
C'est la honte. La suite de cette vidéo, c'est sur Malika officielle, la télévision, la chaîne dirigée par Josmania Malika. Donc, la suite de l'émission qu'on a posé à la DCT. Si il y a tout le président Caleb, président Caleb, c'est ça, moi, tourbillon. Le président Caleb, il est là qui kuna, il y a solo président. Président, il est là qui kuna, le président Caleb, si il va filmer au coma. C'est sur ça la film na yo. Va poser au sala maboki. Mon système qui avant Croméda qui au salon Nzonzing face à nos 5 ans en groupe Sinac. Président Caleb, ba petango. Pour la carte gomme ça ni jongo kuna za nani. Amana directeur en Hollywood. Amana na Nigeria. Amana chief nini. Quand tu dis que chief a somme en Nigeria mobile ya Regina Daniel. Papa moi la Regina. Il est chief à somme. Parce que chief ya nini. On va t'avoir ya nini. Et là Swahili. Ya nini. Président Caleb. On a besoin des explications. Pour me dire que au bon là que au bon là Sarah Martial à la film. Pour la autre poto. Parce que au bon même humiliation. Basala likopanando kiteta na ngalio nyoso kwanza coaching a black wala coaching black benga Gomez ayem kono ala makamuni gomeza na Nigeria ba boke na pano isa mati tapis rouge ndio to mona tapis rouge na États-Unis to to mona ba Nigeria na ba tapis rouge na bango to mona na tapis rouge Gomez oso mati tapis rouge au bois qui robe ya traîne ya poisson sikuna pour traîne mo ba 2 mètres ya traîne. Nous sakara ba robe ba traîner ba robe. Abouaki ma robe moulai et zo kombola. Ma chérie, si là ma bébé, non tourner té. Ce que président Kaleba mona ki nini pour na kende ake ko lela le. Ba président Kaleba leli. Président Kaleba pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as pleuré chez Gomez? Pas Gomez dans mobile que voit sa président Kaleba za ko lela et ça. Atonga na ba kamane za munene. Tout on a mis sur mon moto, tout on a mis spirituel.